simiki ya RSI. Oh non, naza grand artiste na ebeta nyonso naza na batala. Naza sûr na ngamu. Abinga naza papa na yo. Soko tete beta mo, na beta mo. Abeta na pe mo. On attend. Il y a Moussa Poul. En fait, donc oui. Mais si quoi bango ce qu'on a connaissance dans l'équipe bango. Bango va travailler quand bon Zambé va travailler connaissance té. Na l'équipe na musika. Na l'équipe na musika. Ba konti. Pas muso katana na sokola biwa ba konti ba kansaka. Eza ozo sokolo zo pangusa. Non. Eza par rapport ya ba pissom, na zo nettoyer. Pour eza na ba pasteur rebelle ba benga na Zambé té. Baza batu moko boye mondiki ibula peli akomi pasteur ko mutambola mituka ba muni lokola danger mutu muso ko mikotisa akomi pasteur kaka po azana mbongo tosilisi awa tosilisi question dernière question za boye donc année 2024 le toza na décembre le 29 aussi ça na 2 jours à tosilisa aussi ça année 2025 prophétie ni ozwi nzamba la kisio pona bana nzambe nyonso pona batu nyonso pona mboka pona ba musicien pona ba théâtre elo nokolo prophétie boko nzamba la kisio message ni nzamba la kisio prophétie nzamba la kisinga ezati monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Bonjour. Pour les internautes, bandeko tout barota la biso baza disséminé à travers le monde. Je crois très bien au monde biso toza vraiment ébélé awa na ba confrères na ba concert toza awa c'est que to sangani pour na likambo moko toza bongo na maître Faka Pentacle bandeko ébélé je crois barota la biso en tout cas to na maître Faka Pentacle Bosakoli donc moto aza ko sokola ba biro moto oyo aza ko pikisa ba maladie ya lolenge ébélé. So pour la maladie, qui a appelé ça la maladie. Donc aux gens ils appellent maladie. Donc maladie mususu, oh yebi que non, ils ont dérangé, tout ça bongo, na mettre Faka Pentacle awa, na bandeko to na bon trop mais un peu poser ba question parce que tout comme on a déjà, tout bimana église de la lumière, oh ba tout ba yebi na musupe ba yebité, ba retourner ba question par rapport à place quoi zalaki, ba ne romone mini plus nanzela beaucoup comme ba comme on a comme mélanger beaucoup, on a nzambe bien comment. Donc on a dit qu'on va boire balle en assemblée na bandeko otoza na bango awa bandeko bana ba question o ba opposer to fongoli séance na biso ya débat na bandeko tout na bango on a habité muna to bana ba maman to bana donc bolokoko Luis Bokoko mais er to kuto ne livre de lumière ozo lingo mélanger bokoko na biso na mindele to olongo na bokoko na biso o koti sikoyo na marambo eza magie ya mindele. Bon, merci pour la question. Oyo Tony donc ils ont dit que nazolongwa na bukoko to na koti na magie ya mindele non nazamu na bimaka natanga mingi spiritualité veut dire recherche na sala mingi recherche veut dire place nyoso za mystique ozo simba bacha ngo peka lokola mwasi nyoso linga intérêt lokola mbisa linga place ma ezo chola veut dire ezala bongo na vie ndenge na tamboli mingi na ba Israël na kembingi na Égypte na sali mingi ba recherche. Il y a spiritualité quoi. Minicho dans un cabal juif, na ucho tango na Israël. OK. Par rapport na kotambola na rosa la mutamaka na rosa mutarozi ko recherche na muto za mabete soki muto zo reconnaître science. Mais par rapport à minicho question yo tuni mingi na za muto ya cabal juif. OK. Cabal juif eza place moko ya judaïsme. Judaïsme na kati na ngwe bimisa christianisme. Il y a un tamgi mingi ne comprendre que recherche il y a spiritualité. Oui merci recherche et spiritualité il faut naïe babiloko eza bien pour na kosunga ba autorité par rapport à question o ibulo tuna Guinée peut-être on continuer to na cause la réponse est mundinga mususu. Voilà to évoluer na ba série de questions par rapport ya muna tout ça na question na ngeza boye. Ah lelo to moni yo bo sangisi biso journaliste pour sa message na yo na comité nyonso bat ba olanda biso. Est-ce que to remona appelle lelo nde to monaka l'église a dénilé, l'église a battu belé. Est-ce que vous avez la boule ya rosa c'est l'église membre ba sangana ka po ba ya ka pe pour na prophétie, ba ya ka pe pour na montaza na poste sur maladie mo ba za poste bi kana place benga yo. Mais bi ke kombo église moko ezala ka to de la lumière to mettre Faka to Jésus-Christ to boy. Lo na ngatu no yango. Bon oui, cabal juif déjà to sombi to déjà place moko na ma campagne na côté ya Nguma. Mais to zo bongisa poto sala église. Naza nga moko te. Po naza ba konjebele ba musupe bazali ko nanga
bamusu pe na baza pe na senanga par rapport à recherche. Mais dis-moi. C'est bon, ouais. Exemple. Parle, c'est bon. Oh, c'est ça. Kun fayakun. Dis-moi bon. Ça, cette vidéo, c'est pour guérison. 1 minute. C'est OK. comme si nga pe na tambolaka mingi bokotia ba image nde nakende koteya ntina ba Égypte ntina ba Dubaï ntina ba Chine par rapport ke naza pe na moi avantage yango ke tofandisi église yango nafandaki bino mpona expliquer que veut dire cabale juif que veut dire spiritualité oyo par rapport au ndenge na sokolaka ba biro bakonzi po bato mosusu bakatisa nde na sokola biro bakonzi bakanisaka eza ozosokola ozopangusa non eza par rapport ya bapisome nazo nettoyer po eza na bapaster ebele babengama na nzambe te baza bato moko boye mondike ibula peli akomi paster akomi otambola mituka bamoni lokola danger moto mosusu akomikotisa akomi paster kaka mpo aza na mbongo mais akozala mingi na lumière te na komona te na guérison te na miracle te yango monike biso komi totangi toza mpe bato ya miracle esusu okaba lezoboya te esangisi église nyonso oyo naza moto ya makari rose quoi akankar musulman moto ya buda non ezokipe te kaba lezonanga bapisome bakolakisa yo lokola ndenge nini tanke jésus ntango akufaki ntango asekwaki azalaki na badisciple na ye alakisaki bango mabomba mingi mabomba mingi wana sikoyo ezalaka mingi na kabale yango na judaïsme kabale juif eza ebateli oyo ya bamystike oyo eza kobatama abe mosusu bayebi bapaster mosusu baza connaisseur bayebi makambo yango me bato mosusu mpe bayebi mpe te me ozonone paster ya monene na kati ya pisome na kati ya kabale bapisome etangamaka pisome ekozala nduna te celui qui demeure sur l'abri du tré ou bakoloba kotanga yango tout droit te eza baplace moko bakolakisa yo ketanga yango boye kodi nango soki ozoluka libala okozwa soki ozoluka protection na mosala ozolwa soki oluka mwa promotion okozwa ekozalaka na nzela banganga te il faut mingi baboya banganga mpo banganga biso mpe towuti na bakota yango makambo na bango ezalaka soki esimbi makila eza na nsima makambo na bango mosusu ezalaka esimbaka te mpo makila na yo endimama na nzela wana te okomona mbongo peli te mpo nini etangamaki te okende koluka ngo na nzela ya kisi etake bible eza na nyonso na kati kabale eza basekret moko boye ya spiritualité mena na kati ya judaïsme oyo eza basekret mpo judaïsme yango nde ebimisi christianisme ozo comprendre voilà nayebi te to nanga tu na question moko ça maman na sa maman. OK, merci beaucoup maître. Nga lingi na yeba place ozalaki na place au comité yeba ko dana masakoli opambola batebele opesa batebele misala osakola pona batebele expérience ni o bakisi o to mona yango te avant to mona yango na esiko komi bon si bon on tanga na Israël ezapé bakisinga ba connaissance mosusu et par rapport au Nathalie que oui science bukoko eza bien mais na kati ya bukoko ezapé na kindoki mosusu ko zala pe ignorant on se comprend bosali biloko mo bena sime bomi mutu na sima et pesi yo pouvoir mais eyibi yo mikolo et mais na nzela ya kabal juif eza na ba norme oyo mutu akoki ko vivre ndenge nzambe katelaki 90 ans na ye akokufa na 90 ans mais ça biloko monsieur banganga bakolo bloqué makambo eza bongo nzo ndenge eza kimuyibi bakoyebi soki okufa tina 90 ans bakataki déjà 50 ans voilà ozomona mais siko na kati ya biblique eza bongo te et place ke na memaka masumu bato bayaka kosimaka bakisi bazwaka ba retour bakufaka biso to ndimaka makila wana namoni ke nalanda mingi kabal juif mais bukoko pe eza mabete po yo moko déjà kozala koko oza pe na koko na bino okoyi na yete pourquoi tokataka matiti pamba na cimetière c'est que tokotikala ko négliger te na kati ya spiritualité oyo baboyaka pe bukoko baza pe bien te okoboya kimbangu te okoboya bane makela te okoboya maboka te ndenge okoboya prophète kimbangu te okoboya pe Jésus Christ te okoboya pe Muhammad te sa wale wa salam te okoboya pe Bouddha te baza ba prophète science auto sala rezaka moko
mais na makari oyo ka jean oyo comme mususu jabaru na rose ko yoki comme mususu na kati ya akankar yoki comme mususu mais kaka jean moko yango spiritualité za fo ko tanga ya ba konjebele ba yaka akotanga ta comme si 60 ans biso tangi mingi tozuba 20 ans kotanga ozo comprendre 20 ans ba konji mususu ko yo place wana ezate ba no sala ka science okosala le makambo osungiye azoluka promotion azoluka protection azoluka finance pour ani ndenge to bota makana vie tozalaka na ba famille africaine lien satanique ezalaka na biso kolobaka te ti oza boye so oza na lien satanique na sa famille okomi ministre nde yo bako lien famille ezate bako bomo pe ba lien yo kana kati ya biro na famille. Voilà, merci beaucoup. Rapide. Merci beaucoup. Dieu merci Mbadinga. C'est là, Maître Faka na oki yo na introduction na yo awa. Question rapidement na biso et mona. Aposa ko question mo c'est changement au biso to moni lelo na nzela na yo to lobelo mo awa que côté kuna ya banganga babomaka batu. Très bien. On se le dit ce qui est vrai. Oui. Endroit où yo kelelo ngana yo to mona ba vidéo na Kinshasa ba vidéo. Na ba photo, il y a déjà ba artistes, musiciens, chanteurs profanes congolais. Au ba église yo koti, au ke baksa bifo ya kindoki seno yo. Au zarana ngo ya biso ba noir ko kiti fo 500 na ya mindele pour ma évolution ya roboma batu. Kuna ba bomaka te. Yo koto kei nde eza malamu. Yebisa biso o to mona repa na bango ba bomaka batu. Ezalaka ya lukuta ou ya solo place yo komi minicho. Évolution nango. Côté na mino zara ya solo be côté na bango zara ya solo. Nyonso eza ya solo mais côté musu ekozala makila solo nyonso te balobi ke eza bolamu basolo musu eza nango bien mais ekoti makila mais take na judaïsme eza na problème moko ya mabe te eza likambo moko boye ekoki kosunga motu balakisa ye kaka ndenge akotanga livre yango babengi kabale juif bakotangisa yo bakoyekusa yo soki oza mpe oza urgence bakosala yo makambo meme oza na poto meme oza partout nakopesa numéro bakosala yo makambo ntango ozotraite na nga yebaka ozotraite na responsable mpona bimaka babengisaka nga partout minti oza na contrat États-Unis par rapport nde nasungaki ministre moko mpona poison na kati ya mboka oyo epesi nga mpe bacontrat boye yango moni mpe nazwi makasi ya kobengisa bato mpo nasungaka deja partout nasala question nanga eza simple maître Faka. Comment vous avez compté pour approcher les fidèles na yoto babongo? C'est par quelle voie? Voie bureau, voie de l'église, voie d'appel? Quelle voie vous avez compté pour approcher les fidèles? Bato bana besoin yo au sali sabongo na makambo na yo wana. Église ou na ebité comment? Église bureau. Bureau na 13e mairie mais église dans ma campagne na nguma maintenant nous aussi ici en côté. Mais na bureau na zo déjà na 13e mairie. Okoki koya na bureau benandako. Pour le moment numéro est plus 243 85 12 45 601 plus 243 85 12 45 601. Excusez, on a toute la question moi Maître Faka, j'espère que bato bazo kotala biso to ana kino moni tango zo sala conférence ndenge to za boto ana kisasa. Très bien. Olobi ete wuti ko changer wuti côté babanda boma bato, oye côté baboma bato te. J'espère que même la Bible, tout a na combo mutu babengi Adassa, mais akoma Esther. Très bien. Yo lelo combo ya Faka, Ezakaka ti sikoyo. Donc, au sali changement. Changement na yo combo tikali kaka pentacle. Très bien. Au changer combo ti. Très bien. Alors, bato bakondimelo ndenge nini. Et puis quels sont les différents la différence entre côté Ozalaki na côté Oyokota. Parce que côté Oyokota côté c'est-à-dire que Outi côté babando bomabatu na côté oyo bato bazo ko faire. Alors différence nango ezanini. Connaissance ezana lobike na côté kuna ya bien ezali. Ya bola muzeneti nature. So ba lobi sokola neti fait de l'oreille, ezaki ndokite. Sokola ai po esunga, ezaki ndokite moko tombolo. Mais za sikoyo oyo ya bien copier oyo mabe buaka mais na lobite ke bukoko na tiki mais na bakisi connaissance na ucho tanga ngo ndomona ngati kombo Faka eza kombo na nga so ba che pentacle eza comme signaux mais yango bakisi nga na kati église Mosakoli. OK beta bilo donc tiki kombo ya Faka na tiki Faka te na bakisi oui Mosakoli na bakisi ka kombo ya Mosakoli mais naza nga Faka donc ndenge mo fa tenir mais siko bango bango siko na connaissance nga leki bango bango ba travailler ka bonzambe ba travailler connaissance te na leki na musika na leki na musika na connaissance na so pas passer ba ya ko connaissance nanga ba banda ko délivrer ba banda ko sisa maladie biso siko to tangi yango ye aza mutambongo ngala uti mutambongo te sikoyo ngala kembi ya prophétie banda obandaki parce que Denis Leso lobby ke oleki wana awuti ko pesa prophétie ke mission moko boya kokufa et puis tozo komona
bilembo alobi yango sikoyo mpona apa sege alobi yango na nsima ya sege ntango sige ekufi toloba na eloko te nakoboya motu te baza bapaster na ndenge na bango paster ode paster bato mosusu bakoma bapaster mpona effiance nauti oloba bango mpona mbongo mais esalisa motu aza na posa ya likambo amona nde clair neti ngai naza partout nayambaka na ndako natya biro na ye te mpona mbongo ya bato tondi non. Voilà. Question na ngeza boye. Maître, s'il vous plaît, question na ngeza boye. Très bien. Ba pasteur basalaka ba monaka na nzela ya Yesu. Ba yeso à travers Jésus, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit. Siko yo za prophète. Ozo mona na nguya ya nani? Bon ba secret musu eza ba secret nga na kati ko sangisa ba prophète nyonso po na sali recherche nga. Mais il suffit na sala mutu likambu mutu se retrouver à sepela kati ya Bible psaume de David eza mingi nazo travailler mingi na ba psaume de David mais naza pe na ba conseil ya ba Bible ba makasi wala ba kabal juif pona bato baza ba problème ba PDG ya compagnie po vie ya mutu faut protéger rango vie ya mutu za lokola like koki pasuka ola mukaki bien mais na poko ola mukite siko to za ba famille africaine il faut na fongola ne bato miso yango na uto tanga mingi okoza ministre oyebi ke muko tombolenga bomanga to yo lingo bomanga azomona yango biloko na tangi mingi yango wana po ese protéger mutu musoko tonga betage na bato so betele on calcul ke tia za boy afin na biso akoma pousse na photo bomaye soki na gindo kito be na poisson be na crima siko okosala nini soki ozotanga biloko neti yanga obe basalela yo ekobanda koprotege yo okolala lelo lobi olamuki omoni ke didi ekeba héritier ibula keba baje lingo sala nga lingango te yango moni siko tofandaka mingi bapembe na baautorité po bango balingaka te moto aboma ye asilisa mbongo na ye ndenge nzambe asalaki ye po vie eza libonza mais eza mpe na bacondition ebele basepirifiaka eza lokola mutuka soki montere eza sika mais soso osala chrétien te mutuka ekufa avant yango mona ke koloba te question naza danger pas pourquoi autorité déjà akotaka na bêtise mbongo akoki kozwa nga loba clair mbongo akoki koyiba ya peuple akoki kolinga mwasi oyo alingi mwasi oyo sikoyo ba encadre wana salité wana ntango ekotaka eblokaka mutu bazozela poste na mokonzi ya mboka apesa yo okomona orisque place mosusu mutu akoti wana kasi eza ba encadre wana siko soki osepurifie bien na vie moko ozotia balogique okomona siko kozala na bavantage okokate baposte te soki balakisi yo ndenge nini okosala mingi fo ba po bango na yeli kala mingi te nini na bango ezobima baya lisusu na pesa ba poste to signer papier esimbi te le gouvernement va changer pour la 2025. Il vous l'excuse. Et là, moi, je vous dis très important. Frère Dakumuda, à tout coup, il s'agit de patron d'abino chef na na mo fleri. Yo pe a ko to luki da patron na mo fleri. Patron na liki na makambu na do pesa je makambu to fanda na nenga butu. Non, nga la pesa je makambu même hier ayebi. Nga za petit monde za mukeme costro. Kasolo be linga patron mo fleri. Wa mo fleri yo yebi nan. Dans la caméra, nga te la caméra. Il y a des chefs na na. Tu as chef na bisoté. Voilà. Ko tu na mamna été. Voilà, Landry Bata. Maître Faka. Oui. En tout cas, bref. Je suis cabal juif au côté. Très bien. Vous avez un poste, bon, si on a un poste, vous avez précisément côté, vous avez maître, vous avez élève, vous avez débutant, vous avez nani. Et puis, spécialité, vous avez beaucoup plus côté guérison, côté prophétie, côté protection. Guérison, protection, prophétie. Na kati nyonso na yekoli yango par rapport au ndenge to okuta na mutu azuluka makambo na yeso alimba sala les voyances ba ko sala les voyances mais to yeba na yete on se comprend azuluka poste a garder poste na ye na ko pese protection pour mokili comme mabe a se protéger aliamba on etia ko kufa mutu a touché ete nzambe kaka yebi mais ba ko lakse yango na nzaba piso kaka piso mozo mona avec piso mwada eza makasi mais ça ce ko faut tanga ngo po banda ko sala. Vous comprenez? Bah pèse sur Bible, bah pèse sur Bible, bah pèse sur livre, mais bah pèse sur mission comme on a été. Il faut pas la question de gagner basa là. Yango ana question. Voilà, question na ngeza boye. Question na ngeza question. Voilà, question na ngeza question plein. Tomoni lelo maître Faka christianisme, et apporter la Bible, lelo tomoni l'église des et bilé na kata Kinshasa. Alors côté nini négatif au christianisme, ils ont la peuple au bino na part na bino na judaïsme boye ko apporter lumière éclaircissement côté peut-être christianisme ça la qui faillite. Mon christianisme ezan le rôle ndenge pour Jésus azalaki judaïsme yango mona ko sambela na christianisme ba memango na bandenge nango ko sambela ezakana ba instrumenté pour nzambe ba sambela na concentration ba sambela nzambe na ko bina te même papa na bango papa na bino mo yanda ko soso binele déjà eza sous respecté
yango na ke spiritualité tokenda kosala physique na kati ya l'église. Eza lokola toyoki edore na biso meya physique mawa nzambe ekozala na sens nini mwasi mpe azwi libala po atangamaki deja kobala po eza bato mosusu koloba te etangamaki te ye na vi na ye etangamaki ya kobonga eza mpe na bato mosusu batangamaki te bakobonga mais tanto na nzela ya prière na constatation mystique bakoki kosengele mpe mayele moko boye yango mwana na kati ya église eza nango physique mais kokonsatre nzambe ezalaka yo moko na ndako discipline osoluka makambo moko boye mwana azobela yo moko consacré. Et ça, il faut qu'il y ait un pasteur, c'est tout. Pasteur, c'est normal, parfois, il y a Satan qui est mais ce que ça veut dire, c'est un schéma. Oui, par rapport à pasteur et belé. Pour spiritualité, ça a un instrument. Il y a un islam qui a un instrument, il y a un instrument, il y a un instrument. Il faut consacrer Nzambe. Mais dans le christianisme, et comme déjà Yahweh, il y a un Moutazobi Nanaï. Il y a un côté tapé Bizorbi Nakati, il y a un côté Ndobolo Nakati. Chanter ça mais au moment où Jésus. Na kati église tango yoka makelele ya pamba salaki nini apanzaki biloko te siko bongo siko kobina soki ezalaki ako septango te tosilisi awa tosilisi question dernière question za boye donc année 2024 leo toza na décembre to le 29 tosisa na 2 jours tosilisa tosisa année 2025 prophétie ni ozwi nzamba la kisio pona bana nzambe nyonso pona batu nyonso pona mboka pona ba musicien pona ba théâtre elo nokoloba prophétie moko nzamba la kisio message ni nzamba la kisio prophétie nzamba la kisinga ezate nakozala muta lukuta te prophétie nzamba sala makamune na secret bakolotela muna akufi nzoka nde ibula akufi c'est que prophétie moko na koloba place wana ezate bakotaka batu ka te mutu muso ko bete improvisation na ye mutu mo ya na prophétie ke Kabila le père akufa ki na tawana metango bandela ki sous deuxième prophétie simba guide simplement to comprendre yo za guérisseur ngana za guérisseur mais prophétie nanga ekoya na muto to sala makamuna na ye ekoya te pona mboka mobimba naza nani voilà tokomi vraiment na suka na bandeko tout balandi biso ba internet papa ba intervention ya bandeko ba uti ko poser ba question pas à maître Faka pour en finir avec maître Faka pona interview na biso ya mokolo alonde toti ko zone église bandeko bazaki tellement belé tout le ko ba journaliste pona ko en finir na bandeko tout batalio par rapport à ko sokola ba bureau no uti ko lobela batu awa oza ko sokola ba bureau yango comment néo mo to lobozo torchonner tozo sala yango ndenge nini pona ko silisa olobi bien 2025 ba osala remaniement très bien donc no sala appel nini na bato tout o alinga comme ministre o alinga mata poste par rapport à ba différentes travail au bazana bon baya déjà ko benganga na bandel sous numéro plus 243 85 12 45 601 mutu aza posa poste na to signer papier protection azoluka poste na mata makambo belé eya donc ayebake si rezali na elo motuninga ya kosokola bureau ezate ke nake chamai ezalaka normalité eza prière bakolakisa mutu ndenge okoki kosalela makambo po esimba même oza na poto o garder poste na yo même oza boye mabe ekota te maladie ezala te ozobela oza maladie intel na nzela pisom na nzela ya kabal juif bakolakisa yo po temps eza ebele te musu akolandanga par rapport ya chombo ozo comprendre musu akolandanga na partie ya chombo musu akolandanga partie ya chombo par rapport na expliquer po eza conférence bato baza ebele batuni ba question mais musu akozama ke ngamoko na expliquer ye po TV Zangonga voilà TV Zangonga pesa biso numéro na yo ya contact na bandeko tout batali en tout cas kimia nyonso pesa biso numéro ya contact na yo Facebook na yo WhatsApp na yo donc contact Facebook bapiratanga plus 243 85 12 45 601 plus 243 85 12 45 601. Voilà. Merci beaucoup na bandeko tout batali biso pour na conférence na biso alelo to silisi awa kimeza na mabota na bino to monani. Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu